mabe ya famille, okosala ka biso nini na vie. Akitape ya papa, olokoti okasi tina ye, ena mtape na koma kotokai, na sana lolendo ya dige. Eza koro, eza akwenu, eza akwenu Yesu tikabona bona ye mata. Na mana mama mwati mwana zono bake yote. Na ema kiba kuogota mapasa me yote. Na mama mwati ka zoni mateke na boko makoto. Mekolo isa ni kalelo. Akapea papa, wanokote okasi tinae. Na kama vebolo kai, na sana lendo yani. Yani. Lolendo yani. Lolendo mwenini. Kona mwiti mbono na sangwe. Eza go. Eza akwelu. Eza akwelu kwelu Kemala vina yebisa nani. Na 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 yebisa Yesu. Na tuna nani. Na tuna nani. Na tuna nani. Na tuna nani. Na yebisa nani. Na yebisa nani. Na yebisa nani. Na yebisa Yesu. Nakima komafi. Nakima komafi. Nakima komafi. Na
Oyebi combien de fois la niga bazo ba reche. Et là vous devez se faire combien de fois dans la katisa va kufani ba le meza ba batela. Ça va batela de moi froda qui maintenant va batela ba bi la kana yeza la vida yo. Ça va dans la libéra mon pesi misale. La libéra ça va atabala kamano. Madame katina ne roba koma na ntina. Basheke na zela ba koma basali na ye. Parce que comme les gens vivent à mettre la vie à l'autre, le découna va mettre la vie à l'autre. Alors quand on a la foule, on met les gros témoins. Quand ils vont mettre les gros témoins, dans les côtés de la cape, on met les gros témoins. Quand ils vont mettre les gros témoins. Quand ils donnent la main à Dieu, il est beau, ça va y aller. Passage chose fait, il est beau, ça va y aller. Zaboye, azale la kai, Zaboye, apesa na zonuka, Zaboye, azale la kaminene, Zaboye, azale la kaboka mwa, Zaboye, abude la kanzambe, Zaboye, bilemo, Zaboye, bilemo, Zaboye, bilemo, Zaboye, Kanda, on s'est raté pour la Kanda.